Check it, hey yo. Check it, hey yo. Por eso vou correr, corre, corre, corre. Por isso eu vou correr, corre, corre, corre. Pra tirar essa barriga, eu preciso fazer exercício. La cuisine, elle est bonne. Ça c'est vrai. Elle est parfaite. Maman Eliane Nitou. Maman Eliane Nitou. Corre pra tirar essa barriga. Délicieux. C'est bien préparé, bien assaisonné, tout est bon. Comme elle dit, bien assaisonné, mais voilà, mon assiette était pleine, hein. Elle diminue maintenant. J'ai tellement bien mangé, j'ai pas l'habitude, mais on le fait. Maman Eliane Nitou. Maman Eliane Nitou. Maman Eliane Nitou. Maman Eliane Nitou. Spécialiste événementiel et zaïe. Un seul endroit, un seul service traiteur, la Providence. Service traiteur et décoration, la Providence. La Providence pour lui, la Providence pour vous, la Providence pour nous. Et ça pour Gloire à Dieu, la sortie de l'album de la servante de l'Éternel, la prophétesse Petronelle Benz, qui s'intitule Corps du Christ, volume 1. Oui, Nakimia. Corps du Christ, volume 1, sera vendu dans tout le point de vente chez Pasteur Francis Lola à Château-Rouge. Allô, bonjour. Alors, ma solo to beta le l'autre beta na ba papa te ozaka ba mama na ba mama ba moti na musuna ki ko pesa ngo pa ya Sylvie Mukadi na États-Unis na Dallas Texas yo pe memela bango nyoso to bato balinga mama Eliane to pesa bambote belo ba ki apesi bambote belé na pesi bambote na nga soso ebele na Antometa yo sko na Belgique le koza na Bruxelles bato Belgique femme vierge menzambe a Christ na kati na a Christ na kati ya Marie c'est quoi Mimi Mkumba une semaine 2 semaines 1 mois 3 5 7 9 mois aboti Yesu Masia donc Christ donc les sauveurs de l'humanité Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons valoriser la femme. Nous allons parler de la femme. Moi c'est Azamoto ya Motuya, Azamoto sans moi c'est Mokile Kozalate. Ce qui moi c'est Azate Mokile Oye Kozalate. Ce qui nous a batika ba papa na ba papa Mokile Kozalate. Mokile ça parce que biso ba c'est toza batumoko ya moto toza très important na kati ya Mokile Oyo. Nzambe alingaka biso mingi. Alors na ki kopesa invité nanga le lombote bo réclamer ki mingi bo le bi maman Eliane toza suna besoin ya azonga parce que aloba ki tellement bien toi na posa na azonga na bengi ye pe asali mo ba fière asali mo lolenda na biote nga siko to moni kaka na moto zaka journée de la femme pour na to saka manga bi bol kambote ya patience pe futa na ngo bien azali ka journée de la femme à qui je m'avais dit bonjour maman Petronelle Benz. Shalom. Bonjour.
Je dis bonjour Maméliane Nitou et shalom. National ba shalom. Quand nakimia nakimia kolo ba shalom kolo ba paix merci bonjour. Ah, d'accord. Bonjour ezakali pa mboli pete. Parce que bibezo bana biso to coloré journée na biso to coloré ba journée na biso est-ce que yo lingi journée non nini parce que ba biso bazala ka ono na la muki pied gauche et journée mabe non au bébé si déjà journée parce que bimi si na mna kona so pied droit non coloré journée na yo bonne journée kolalobi bonne journée bon alors biso beto tie bonne journée. Bonjour, Maman Eliane. Bonjour, Maman Petronelle Benz, Maman Moussamalia. Merci. Ça va, Maman? Kimia. Merci. Nous avons répondre à l'invitation pour Malassima Auto qui émission yo bato babenganga mi babi Maman Petronelle solo kitoko ahebi koloba kitoko yango ba tozana besoin azonga ta on a bien babi nanga te tous la journée de la femme parce que nous allons fona ya ko présenter et pas ya maman. Voilà pourquoi émission lelo na lobi la femme est son talent. Alors na lingi talent on a lelo o la kisango na bandeko oyo bazotala biso ndenge na présenter Maman Petronelle Benz Moussamalia est-ce que ça na comment mususu ebatami bien on a lobi eza ndenge oui comme ngai miko c'était déjà oza je crois que mais oza mbalami balé na une émission Mamélia na bandi na kopesa bandeko mbote la na longola na noba. Donc olongoli ninga pour le bina bibi ba star eza ba star côté ça côté bokana mo ba système bolinga mo ba lunette monite moi coiffure ça ça que maman star star webi star yes biso ne toza to la nakana sima biso za tozana tozo netola et tozaka pano moko tozo netola star ne Jésus on le dit madame star eza ndeye moko maïs masia biso sala ka musala tozo continuer. Ok, bon, mais écoutez, sur les ambatongo, peut se m'embêter avant tout côté na katia, ma soleil a talent et moi c'est le truc nous allons valoriser la femme et son talent. Na eboza actrice ngoza wana. Ya moi comme tout so na lelo mais personne na bata biso mbote après tout côté na katia ma solo na biso. Ndeko na biso okozolanda biso biskanyo so bozwami. Ko ba olanda biso na émission ya préparons-nous pour le mariage. Okozolanda biso na émission ya préparons-nous pour le mariage. Mbote na bino biskanyo so bozwami na 5 continents parce que émission est à makamingi donc biso beto zo ngolo ya koya na émission yo kaka po to partager na bino ba expérience mususu tozana ngo mbote na bino je crois que nzamba pambola bino tango bozola na émission oya Maman Eliane préparons-nous pour le mariage na biso ba invité ndenga za kobenga to sangana na grâce au Petro Bangolu tala na ye ya Maman Eliane donc tozoya to sangana kaka poto to sangisa to sala l'unité poto pesa eloko moko na expérience so biso tozana ngo pona bino to l'équipe bino tende tozo yaka tozo sangisa on se complète donc voilà na lingi bino to lingi bino na kombo na Yesu et puis émission yo tant bozolanda ekangola bino ekangola biso pe biso nyonso tout spirituellement physiquement moralement surtout moi si to komeka moi muke ko betal solo moi si ko ebisa valeur ya moi si papa et le lobo yo kabiso tozolo ba pona moi si biso nous les femmes ouais nous allons parler de la merci femme. Mbote na bino na kombo na Yesu bolanda émission na kimia na pesi mbote pas pasteur Francis le pasteur batela kaka kimia ndenge maman lobi na kimia leader batela kaka kimia Maman Petronelle Benz c'est quoi yuzo pesa papa na ngambote ngapi na pesa papa na ngambote na suka ana tana bele o pesa papa na ngambote depuis na pesi sur mbote mse pa pasteur Basile Shekina yepe na pesi mbote pasteur yepe na kimia amen na kimia kaka Maman Petronelle to lo balikambo o etali mwasi poto biki mwasi aza mutu ya valeur amen to lo biteke papa za mutu ya valeur to mede to baka makambo ya mwasi donc to lo ba mwasi na talent na ye donc lelo to lo ba na côté artistique na yo parce que oza artiste na yebi koza prophétesse na yebi koza chanteuse donc lelo to ko so na likambo etali côté ya musala talent o nzambe apesa yo. Alors avant bato ba découvrir talent on nzambe apesa yo na kokina na côté ya koyemba Maman Eliane no azaka na
tellement aza mayele mingi na tumboli aza matumoli na bakama beli na aza matumoli soko likambo yango ezalaki likambo mais nous allons parler de la femme et son talent c'est ça exact netinga souscription mama ele naoka nzala c'est imama pétronnel namona solo kata salade moko ya vite fait olia kaka na selu moi salade moko talent pe mona yango est-ce qu'on donc tout sur le côté artistique aux artistes aux prophétesses mais aux chanteuses aux artistes aux chanteuses yango na tokende na côté ya chambre mokie bandeko baotala biso bayebaki mama ayembaka donc talent na yo yango wana mama ayembaka avant de continuer na makambo naokeli nano naza adoratrice nga naza koadore mokeli na biso créateur donc nzembo nako koyemba kaka eza par rapport mpe ya talent parce que tobengi yango talent me nga nabengi don o nzambe atie kati na ngai. Donc voilà, nakoyeba nzembo moko oyo ezali parmi album Corps du Christ oyo bientôt ekozala sur le marché. Voilà, je vais chanter quelle chanson. Voilà, oyo eza na promotion na pa ya pasteur Francis Lola papa nanga leader production ezoleka oyo ezotourne mwa mingi eza chubu 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 nangi naimba chubu chubu elasini chubu chubu. Chubu Chubu, c'est une chanson que donc j'ai été inspirée, Dieu m'a inspirée na loyembo wana elobi makambo ebele et témoigner moi vie nanga peut-être pe vie na yo peut-être pe vie ande komoko na lenga bolinga nazo lela bolingo Yesu OK nazo tombola bolingo Yesu donc je peux dire l'amitié de Jésus l'amour de Jésus à une seconde a transformé ma vie. Donc je suis son amoureuse, il est mon amoureux. Donc voilà, dans cette chanson Chubu Chubu, je chante l'amour de Dieu. Navi nanga, navi nayo, navi ande komoko. Naimbi ango, mais naimbi ango nga mon côté. Naimba kina grand frère nanga. Donc avec mon grand frère, oui. Non, grand frère Benz. Oui. Oh, omoni yo mto tumbola nga. Yo mto bani. Donc oyimi nzembo na grand-père Benz boziana. C'est ça non? Parce que ça frère na yo. Mais grand frère mba to yebi na banzembo ya nene, banzembo ya chrétien te. To yebi na ndenge bino ba chrétien bolo ba ke musique profane. To yebi na musique profane. Ndenge ni so yo côté so na côté ya. Ko poso ba toto ba yo ki yo zo pe succès na c'est ma grand-père. Tolo ba bongo. Poso pe succès na c'est ma nae. Nous allons parler de la femme. La femme est son talent. On doit profiter de la simaya pour. On dit que la simaya pour me rappeler, hein? C'est ça, hein? Yes, ça zonga. Yes, ça tomolinga na fula lokotinga. Abimsi ba talent. Oui, c'est vrai. Mon frère, il chante bien. Dans le bien Mameliane. Est-ce que ça t'a na salamoto? Ti, wona. Tout le bateau bon tape peut-être tout na français. Baleko, papa Francis Chesco. Tozotuna est-ce que Satan a sala moto na mokili atali banki apamba atali kelele au côté na makomi tozotanga na proverbe 30 c'est OK na verset 24 bazoloba banyamo baza banyama mine yo baza donc baza mikie penza mais baza makasi na moni batangi likonki batangi fourmi batangi muselekete baza mikie mais baza costaud. Satan a salamoto. Tu as salamoto te. Mais nanenga banzembo, nanenga zembo bokabola, oh musique chrétienne, musique profane. Ce qui total pe lisusu nani kinka sere mené que son âme repose en paix. Tant nous avons ça l'album né Asuka, abenga kile kinaye comment s'appelle encore son frère Joli. Abenga kile kinaye Joli à l'obino. Ce que yo grand-père donc a une kana facilité. Ce qui tout la vérité pour la point de vue pour quelque chose à la terre dans 2 semaines en keki. La kimia. Dans toi zongeli nzambe kutazolo ba revenir en moi enfant infidèle yesko azui atali azui maele nanzela moni mo santo habité tikana neto na mokonzi na ngeza mabe tisa mabe neto li créateur na to yo ka selo to yo ka neto a reconnaître les reconnaissance maman faut ça reconnaissance il a reconnu son créateur albi et non tant que nazanda na komisa mokonzi na nga et puis tant opela yeki nepsenga bi grand-père est-ce que tu connaître na mokonzi parce que nanze mongo to yembi ozolinga nani ozoboya nani albi na yambi nyambe na yaro ngai nyambe ngai o maboko mayo nzembo angwe bandi boy
boyembi na monoko mboka tobandi na monoko mboka na biso na kibolobo na bolobo tolingi mpe bato to adore biso nyonso tu tokomisa nzambe mpe na monoko mboka na biso parce que nayembi mpe chiluba na kati ya banzembo nasali nayembi chiluba nayembi mpe kikongo nayembi bakota bapapa nitu wana osepelisa non c'est pas ça ngaza bongo te ngoto mikolo na olinga na yeba minoko nyonso ya Congo amen tubunga na pesende molimo penzoto na pesi na nyambe na nyambe tobunda lolongaka biso bato bakobila nyambe ekulusu lolongaka nzembo nazoyemba eza boye chubuchubu eza boye chubuchubu nga napesa nini molimo mpe nzoto na nga napesi na nzambe na nyambe lobunda lolongaka lombikili ngai nzoto te molimo lolongaka là on a chanté avec lui, nous avons fait du duo toyembi biso mibale. Le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Tolongaka anakati wana toyembi yesenga bolingo ya yesenga bolingo tomotanga ngo ekila nakotomona tango nzala nakotomona midi mpoko nzala yesu na yawo yesenga bolingo. On est boyembi kana grand-père. C'est quoi disque on est déjà disponible ou pas? C'est une bénédiction, c'est une façon d'adorer son Dieu parce que quand tu dis à quelqu'un tu l'aimes, tu dis donc Jésus je t'aime. Jésus je t'aime. Jésus je t'aime, je dis ndike otikinga na kambie Yesu ya na yawo ngai nyambe ngai yo omaboko mayo. Donc ce qu'on dit kinga na samwe donc na biso na bi na zaloma koloma yo yesu na kola lokola malia ya boya o boya yesanga momo na sauté mais Kalaté quand elle est disponible, papa Lola leader, Francis Lola les pasteurs, Oiseau Longola Batuna Mouli, Poya Batuna Nzela, Polé, Poto Kendelo, la paix, Awa Nanse to vivre. La planète Terre to vivre, Collier eza Awa, Colate eza Awa, Ona Lola Tena Lola eza Molimo na Molimo. Awa nde to lata, ande to kobina, ande to kosepela, ande to. Na Lola boyete, au beta boyete pour monia. Au petit moi les bails tiens moi j'ai pas ma pantalon ti nalola ezaka makama molimo esprit toza na planète Terre donc to vivre makam tout ce ko linga kolata bongo Salomo alata ki awa na siawati donc to lata mais bilambande ezolo kumute ezo place sikanzambe lata to lati to bombi nzoto kana na lati koto na mama koto na artiste te koto za mama koto za papa ti papa sala pantalon koto na mama koto na artiste koto sko Mosamalia sko Mosamalia ndaza azaki boye Mosamalia tozu katolika Mosamalia moi ça kutana kina Yesu vina échanger azaki na coiffure boye tolbika topesa ngoka kombo Mosamalia alors yozu coiffure na yo pesa kombo Mosamalia la femme est son talent maman merci beaucoup tolinga bino yango tozoki nango boy mais nazoye kalata koloba suste na fungola mako ngai pe Mosamalia donc ngape oya ngape ko Mosamalia topingoka Mosamalia yango yo la kimia mama Eliane pandimia la femme est son talent soki okomona ngo Mosamalia donc so monika donc ngape la mofana cha Mosamalia oyo donc so na cheka boy Mosamalia la kimia ngape na mona Mosamalia na mona pe Mosamalia na sasa ni wana na kimia basi angolu obakutana na Yesu vie changer ba Esther ba Esther bazwaki bangolu grâce qui grâce à comment moi ça me conduit Esther azala ki tatate maman bandeko moi c'est sous-estimé tozo kota na moi si moi so ça na moto voilà moi je ne savais pas que j'allais adorer le Seigneur avec ma voix nazar peka moko nazala peka na obunga mais tant kana yambi Yesu. Écoutez mes sœurs mes frères, ne cherchez pas Jésus par la fenêtre,
cherchons Jésus par la porte. Kokota na porte. Omona o récupérer makamno nyonso. Na biloko no balbaka mpukwa yibaka. Na biloko agi na donc oko récupérer biloko no nyonso, o récupérer vie na yo, oko récupérer beauté na yo, oko récupérer nyonso nkolo abongisaki po na yo, Nzambe abongisa po na yo. Ezaka koyeba Yesu, kozonga na nzela Yesu koluka Yesu na porte, na fenêtre te par le mariage, par les de accouchement, Bana par avoir des enfants. Par, je ne sais pas, pour chercher des bénédictions. Docteur Baké, ne cherchons pas Jésus par l'intérêt. Par intérêt. Par intérêt, non, comme non, ça. par intérêt. Parce que cherchons d'abord le royaume des cieux, et les restes nous sera donné par-dessus. C'est quoi ces restes-là? C'est le mariage. Parce que Nzambe est moka bon, qui mariage pour nayo moi si, tozolo belaka moi si. Donc par les le reste qui nous sera donné par-dessus, c'est le mariage, c'est l'argent, c'est les enfants, c'est les parce qu'à l'obi dominé, à l'obi tobota, à l'obi topanzana. Ce qu'on est moi c'est Olandi Yesu ya solo, Oyambi Yesu ya solo, Nabo solo, Omona et tout va changer. Lui il change de vie. Les autres zoyemba, ba grâce et bimingolo. Les autres solo na tozolo bela moi ça désespéré. Moi ça désespéré. Aza délaissé, aza na espoir te vie que tozo bana journée, la journée de la femme. Moi c'est pour ça pour se sentir que aza vraiment moi si. La Bible nous dit ne nous dit pas que mon peuple est péri ce qui parce que non par la manque de connaissances. Moto azo bunga parce que azangi koyeba. Tozo bana moi so aza désespéré. Oyebi espoir on a biso asuka o ngana kokoloba. Ezalaki na mwasi moko bibezo bana biso azalaki courbé na mukanda Luc, je crois Luc 13 verset 10. Mwasi wana azalaki courbé na mukongo na ye, mais mwasi wana azako kende na synagogue. Mwasi wana bibezo bana biso ba souverain sacrificateur bazalaki na synagogue, ba sacrificateur bazaki na synagogue. Mais cette femme là elle était courbée. Mais pourquoi elle était courbée? La Bible nous dit elle était courbée, elle était possédée, contrôlée par un esprit. Oyezwa qui est en otage. Moi, je suis nakande konanga, yope lelo, okendaka église. Tu payes ta dîme. Okendape ba réunion ba maman. Parce que la Bible nous dit, moto akutane na Yesu vie na fait changer. Moto akutana na Jésus na bomo ina vie na il faut changer. Mais tellement cette femme là est partie avec toujours son dos courbé. Dos courbé ça peut être quoi? Des problèmes. Tu es contrôlé par un esprit. Mais le jour où cette femme là, la Bible nous dit, elle avait croisé Jésus. Ces jours-là, cette journée, les jours-là, cette femme-là, elle était délivrée. Parce que ceux qui te louki pendant Nzambe à solo, ceux qui te louki Yesu à solo na bomo ina biso, après ça ba solution à changer la vie à bateau. Seulement quand tu le cherches en vrai. En vrai, comme je disais, je venais de dire tout à l'heure, pas par la fenêtre, par des projets, des intérêts personnels. Cherchons d'abord la gloire. Parce que quand tu veux avoir quelque chose dès la chose, je peux dire, il faut rentrer dans la chose. Donc, parce que par exemple, je peux dire, tu veux le jus d'une orange. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu prends l'orange au mêlé en gomba à mon côté? Non, non. Aux oranges, au pressé, c'est après au jus pour na au mêlé. Il faut les tester, essayer, rentrer. Il se dévoile à ce qu'il cherche. Donc cette femme-là, elle était courbée, je disais, Maméliane, mes soeurs et frères. Mais tant on a écouté na Yesu vie na échangé. Nazo bana moi si moko aza désespéré. Nazo bana maman moko oya lembi. Bisopito le kawana tolembaki. Perte du sang. Perte du sang, ça veut dire quoi? Perte de la vie. Ozomona makamnyo se zakapasi. Makamnyo se komika bololo. Ozobana osani na likambo. Et comme otinda yo au komisanzo na registre de commerce. Et comme otinda yo au trafiquer nzoto. Eh maman, non non. Non. Kolembate, eza mutu moko apesa vie ngana yebiye. Ngana za témoin, ndenge naza bona témoin makambo ebele. Je dis, David est dit, na mukanda ya apisom David azolo balobia nzambe batelangai tina okoma na vieillesse nangai
comme ça nakotatola bolamu na yo nakotatola nguya na yo na bilenge oyo bazali koya sima. Tango mamele ya na yebsinga na zonga lisusu nazotanga mingi na Biblia lingala et puis nalingaki na conseiller ba sœur na biso bandeko na biso ya ba communauté na biso parce que je sais je ne vous condamne pas nazo condamner mototé mais pour na kotanga ezaka mwa passe. Alors kotanga pe moi français ngo ezaka pe moi parce que comprendre makambo susu na ko conseiller botanga ka Bible ya lingala soki bozana bandeko na Kishasa moi Bible ya lingala soki okoti au moins na makambo susu o comprendre te na nzela pe molimo mo santu tu vas comprendre plein de choses et ko faciliter yo quand tu médites et nanguya na puissance ya molimo mo santu et ko faciliter au comprendre moi makambo ebele comme ça tango o kene na ensemble na église. Tant que lilobe kobima ozo comprendre que Saint-Esprit manda kozongisa yo mwana lingala o comprendre peu makambo ebele même si nous prêchons en français. Ezana ngoma bete. Nzamba pesinga message na loba na bandeko que Jésus est vivant. Dieu est là, Jésus est vivant. Kolembate moi ça zaki kotanga makila lembaki te. Kolembate lukaka elongi ya Yesu parce que y a personne moto na mokila koko pesa yo solution te. Akoko soulager yo a soulager bazo ba calma. Mais oyo penza apesa ka vie o penza ko donc a ko renouveler vie na yo o penza ko zongisa dans tes bons sens na ba sens na yo ya malamu ndenge o ya lingaki ndenge o nzambe donc tel que la volonté de Dieu penza ka Yesu ezaka na nzela loba na nzambe. Donc voilà, kolembate yaka na Yesu vino eko changer nzamba za Yesu lobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés na mukanda ya Matthieu. Tozomona Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, on a biso pe ba omsu tozaki chargé. Mais boye bite charge ni nazalaka nango, fardeau ni nazalaka nango. Je n'ai pas honte de dire jusqu'à aujourd'hui que Jésus m'a ramassé de la boue. Moi, la sœur Pétronelle Benz, j'étais 5 étoiles. Nazaka na bakombo ebele belé. Et on a eu 5 étoiles. 5 étoiles, donc, on a 6 ça. Donc, chocolat chaud, majesté, Nazaki Bakombo Ebele, Moïse, et le lot Pena Kokoma. Mousamalia. Bon. Mais c'est ça, non, Mousamalia? Oui, moi, je suis à côté de Ninaï, Souvina échangé. C'est ça. Donc, on a commis les lots, Moussel, Nanzambe, Mohun, Manakolo. Donc, à Salinanga, voilà, j'ai maintenant des choses que je dis, des choses que je ne connaissais pas avant. Avant, je connaissais la vie et la mort. Mais maintenant, ce que j'ai dans ma bouche, c'est des choses, c'est des paroles qui donnent la vie. Voilà, venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bomitung samate, yaka kanengoza. Na kop na yo o sala yaka, metiko trafic nzoto. Maman, kolia na nzoto, koliata kolata na nzoto, kotambola na nzoto. Sais-tu que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Nzamba vanda kakati na nzoto no. Zuko yotango zo kamata nzoto wana, okomo trafikango, kolia na nzoto. Okomi chantia kwanga, nini yango mama ti. Ozambongo te. Tout zonga na ebandele. Tanga Genèse 1, 2, 3. Tu verras qui es-tu la femme. Okotango te comme ça, o limbolela ngolelo, o limbolela ba mama. Genèse parce que le corps m'a commis zali au bon c'est là qui bango na nini pour le quoi la journée de la femme au bon c'est là qui bango nini so zali comme bon c'est là qui bango comme na Genèse on parle de la femme ko ça la ngote qui d'accord bon ben na kokozwa na Genèse Bible lelo na na Bible ya lingala c'est très bien et ça mon ko na biso amen. Parce que au moni na yebi ke biso tonga kotanga te biso musu kotanga ezaki moi bazako quoi ko booster biso non il faut lire fais ta lecture nanda ko pa na biso tozaki ya aimé papa juste na Londres na pesi ombote Laurette seme na pesi binombote na Londres kuneska bozali donc ezaki ya aimé ce que otangite même na grand-père a fouté la Minerva à l'école grand-père a fouté la Minerva à l'école ya Jean-Claude bangonyo surtout donc kotanga koso otangite mais mona fils okamba na pesi ombote ya nanga mobali ya nanga na mobala na champigny kuna fils okamba ba bien que président fils OK donc na pesi bangombote tozaki mingi ke tanga tozotanga mais na mona ka bandeko na biso eza kofinga te bazomona makomi noir sur blanc donc noir sur noir même si ndeko na biso bakoko kamata batiata
au moni bakoko kata 1 million chacun 1 million ba tien na livre mon ka ba tiango na ba métro wana ndeko na biso akozwa te azwa na etaleki oh eza wana na tozaka na bolembo wana kotanga wana eza kama pasi même quand tu parles français moi je suis habitué bana nanga balobaka français et je suis habituée depuis l'Afrique donc nga pena to koko sola soki to mona nsikaka français ye nango ala ba so yebe na ba français no leki sipe na ba français lelo nazo ba mama nangai mama pasi moi c'est papa Nico ya na Marine Sambo akufaki mama pasi abina nga na autaki sasa pona kosi sa makambo ya Pierre Tombale ya kozonga sa ndenge moi si soko kufeli mobali kenda na libota ya bande ko mama sœur Marie auti kuna ya pas longtemps zonga kilobi to solo na elelo donc ayi bisinga lobi ma fille ngana bi mama abi donc toujours solo la na libota mais na lobi parce que nazo ko expliquer mais ba s'il te plaît ba nini mais ba tumsupe ba zakena ba oboya o loba lingala moto penda silika a telemi a ko vana lingala libanda loba lingala tel que je comprendre le cause d'Afrique non Maméliane non tu sais des fois on se rend pas compte que tu parles comme ça atanga isika na lobaka ba tumsupe ba lobanga ninga lobaka non je parle normal et c'est normal oui je n'ai rien à faire que non c'est mon identité je suis comme ça oui nako ko la tabibundele ya Saoul te non, David pendant que nous bundana Goliath. Non, je suis comme ça. C'est ce que tu es. Je sais tel que je connais ma mère, ma marraine, maman Passi, Panzo. Mais elle dit ma fille, namimi ngambo, y pas le bani kamalem. J'ai dit s'il te plaît. Oh, atika ko le baba français. Et bon ngamoko, ba te belé mingi pe balba. Y pe na ba français na ewana. Ngana ba français na ewana. Tozo na makomi na Genèse wana, to la maman moko déjà ça ko tozo ba valeur na e. Donc tozo kende na Genèse chapitre 2 Bible na Genèse ezo bengama ebandeli. Donc tout na bon mon côté msona ke moi en français. Ça dérange pas. Et ebandeli chapitre 2 verset tokena verset 15. Yawe nzambe akamati moto yango pe atie na elanga ya Eden. Là où il parle d'Adam. Pona kokona biloko kuna pe pona kokengela kayango. Apesi ye motindo boye. Okoki kolia mbuma ya nzete nyonso ya elanga. Kasi mbuma ya nzete oyo epesaka mayele na koyeba makambo ya malamu na ya mabe. Okoki kolia yango te. Mokolo okolia yango okokufa. Voilà. Bon, tokiti ce qu'on a verset 18. Simaya wenzambe alobi ezali malamu te moto azala kaka yemoko. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ndenge natanga na makomi nanga français. Donc il n'est ezali malamu te moto azala kaka yemoko na kosalela ye moninga oyo akoki na ye pona kosalisaka ye akamati mabele pe asalaki na yango. L'homme et la femme nasima ayeko kamata na ko former pona moto akoma physique lokola ngai na yo ndeko ayeko zwa mabele poussière asali mobali mais pona asala mwasi nzambe ayaki ko kamata côte ya mobali na sima zui côte a refermer o etikalaki nde ayeko sala mwasi ya kosala mwasi akamati mwasi apusiye liboso ya mobali yango bibezo bana biso ete tangu Adam alamuki lelo toko loba neti papa lola alobaki papa Francis lola alobaki alobi toko benga ngo lelo lokola anesthésie nzamba alalisaki mobali poka basala yo mwasi ya motuya la femme que tu es aujourd'hui qu'on appelle femme mwasi ozam na ibite ndenge ni na kokoloba oza moto apamba te mwasi tozokota tozokende mwasi oza na motu ya moko basali yo na poussière te oyo koma mabele moko assaisonné pona satana liaka te même femme voyons tango nzambe abimisi mwasi apusi liboso ya mobali tango mobali abimi na anesthésie na ye mobali alobi ouf voici cette fois-ci l'os de mes os la chair de ma chair on l'appellera femme tolobi Aïcha femme paraclétos de l'homme mwasi mwasi oza na motu ya moko nayebisa biloko nzambe asali kati na yo toi on ne peut pas t'assaisonner
Voilà pourquoi même je dis, Satan t'aime pas. Moi si Satana alingaka yo te. Mais tozongi, mokolo wana oyo nzambe ataki ewa Ève, liboso ya mobali ndalobi, cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Mobali asepelaki parce que a trouvé qui être semblable naïe. Et cette femme-là, comme la Bible nous dit, Dieu avait dit, je lui ferai une aide. Tu es aide. Bovani na mobali. Tikanga na ebiso lelo. Moi si, yo pa ya Satana. Moi c'est ba rôle naïe. Pas ya mobali rôle naïe zanini parce que oyebi ki nakatoka maloba po ya mami lela ebisengo ko katana esele kote parce que yo ndozo dirige plateau. La pisi mbote. Oyebi ki za na bato muso aza fiancé. Ozo ka fiancé zo peso rapport abi maman. Ça fait une semaine moi sinon que ndo bala asa elangata eloko akolia te. Siko yebisanga moi si ya ndenge wana. Yo jeune fille à bongo. Une semaine tu es fiancé. Officiellement fiancé, tu attends le mariage. Tu vas chez ton fiancé tout le jour, lui rendre visite, mais tu ne lui arrives même pas à le faire à manger. Tu vois que vendre le téléphone aussi, accompagne-moi chez moi. Vous vendez le téléphone, maintenant. Mais elle n'est pas encore femme, cette fille. Elle n'est pas encore femme. Mais avant de devenir femme, elle n'est pas prête. Non? Elle n'est pas prête. Mais elle n'est pas prête, on peut dire, elle n'est pas prête pour passer au mariage, elle n'est pas prête pour se marier. Mais si tu n'es pas prête pour passer au mariage, il ne faut pas accepter les fiançailles. Ah ben c'est ça. Non, si par contre, tu n'es pas prête pour affronter ces chemins-là. Non, Maméliane, je vais dire une chose. Ouais. Tu sais, on peut rompre les fiançailles, tu le sais. Ah oui. Bible zo manabiso, tangu nzambe asali mawana ina likolo na mari. Ake kota kolek tala mwasi nazolinga mwasi amenye bakamotu ya valeur oyebi salanga posa bato bazo se plaindre pour na mwasi tika tokene malembe kende mama te pour n'aura qui passe makasi koyoka fiançailles zo se plaindre. Elle n'est pas prête, mais moi je voulais dire une chose, les fiançailles peuvent se rompre. Ah oui, les fiançailles. Malheureusement, on peut le dire parce qu'on a dit que la vérité, parce que nous sommes là pour dire la vérité. La vérité c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit Joseph voulait rompre en cachette avec Marie, notre sœur Marie. Marie, on a écouté moi, soit on a lelo, et ça c'est comme ça, comme on tombe là, maman Marie, non. Tous les caca par Jésus, voilà c'est pas souka. Tous les caca par Jésus et mon cousin on m'a arrêté. Marie azaka mutu, ce que tous on a Marie en tant que moi si, oh yazaki na liloba. Tout kende tous on. Tu sais, le premier de miracle que la Bible nous dit. Oh, Jésus a salaki à Cana, a fait un mariage. Jésus a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais nana bimisaki. Nana bimisaki biloko. Maman, moi aussi. La femme. Moi, mon tout ya. Nazongi les sur l'esprit me dit, voilà. Il y a ça l'esprit. Nazongi la jeune fille wana. Oh, yazongi on la mobile était azanon prête. Il osa fiancé officiellement. Ça se prépare. Voilà, elle est pas prête. Quand tu es fiancé, on aura même pas qu'on soit soin ya, moto zo kende pour abala. Alors on t'a demandé qu'on ça robala on nengene. Sœur, réponds-toi, zonga sima, zonga non bate ya yo parce que na libala wana eza pas sipona yo. Okokate. Au perdre mobile on perd mobile na yo. Akoko zala mobile na yo okoperdre répondre à caractère. Toloba ki pona basi à bavasi. Basi à ba caractère ma baby zalel malamte. S'il te plaît ma petite je sais pas la sœur. Elle peut être ton enfant, notre enfant. Voilà, notre fille. À cause vraiment ba ajabana na biso. Au fiancé na se plaindre mais comment voulez-vous mouton na fiancé officiellement bato ba yebi mokilele on attend que le mariage. Le mariage c'est ça musikate mais bon si tu n'as pas besoin de faire à manger pour le fiancé là qu'est-ce que tu vas chercher chez lui? Non mais tu vas faire quoi? Elle va rien faire. Parce que mon bal on a ses maris là va te prendre en mariage parce que tu es son aide. Il a besoin d'une aide, toi tu es l'aide. Donc ça veut dire tu es l'os de ses os, la chair de ses chairs. Alors va jouer ton rôle. Alors si tu n'arrives pas à s'occuper de lui, qu'est-ce que tu vas faire dans ces mariages? Il n'y a rien à faire. Ton mari va sortir dehors, tu vas souffrir. S'il te plaît ma fille, fais tout, va voir maman. Tu peux suivre les émissions de Maman Eliane. Mais les problèmes, c'est de pratiquer. Il y a des filles qui n'aiment pas partager avec leur mère. Ce genre de filles me fait de la peine. Il y a des filles qui n'aiment pas partager avec leur maman. Éphésiens, ça se fait suivre de bénédiction. Mais il y a Mikolo, Migazan, Olia Van de sa maman, talanga, préfère que nous le bango. Nous avons secret à la rater.
Tango le bango libanda tambola kalango kaka. Non, azonga na makola maman conseiller libala les ana ba tâche belé parce que quand ton mari va dormir, toi tu resteras pour faire la cuisine, tu resteras pour aller faire surveiller les enfants. Déjà tu vas faire les devoirs avec tes enfants, ton mari peut-être va se reposer et après tout le la propriété parce que les fils sont sales. Maman Eliane, tu as la sujet nini. On parle de la femme. Moi ça papa. Et le binangolé qui se veut ça. Journée de la femme. On parle de la femme. Nous parlons de la femme. Oui, les qui n'ont pas de langa chèque. Mbuyi wani, la maman de Marie. Ana Kimi. Tout c'est mon marital. Azasuka. Azana mutua bongo do yo soko tiena na casquette nyoso moi la femme est son talent moi sur alembi na yebisi mama kolembate yango pe nazoloba nazobenga toza kobenga na église la volonté de Dieu nga nazoloba siko na kenda pe siko na kola kana pusa na kokola koyeba nzambe pe kozwa ba solution toza na église la volonté de Dieu toza na 45 rue d'Élysée na Pantin. Nazo benga bato balemba osambela ozwa beyanote olemba okenda basakola la vérité de la prophétie c'est la parole la parole prophétie dans la parole biso tozanango ope akosakola masakolo soto bambelio ezali mais yakana oyeba kozwa mbumakisi avec une notice oyeba ndenga kotanga pomela kiswa nozolobiko kana kombo na Yesu na komba prophète te bible zo bana biso sur na Jérémie ba prophète na bino tant bazo ba prophète na bino ezaya bazaya nzambe te. Moi je suis prophétesse mais dans la parole de Dieu ce tento qui est dans la parole ce penzamba pesi masakoli na osakola nanga. Amen. Masakolo nzamba pesa nga ezala kami nene ya pona ba nation ya pona biso pona église alingi biso mingi nzambe. Dieu ne veut pas que le pécheur meure mais il veut que le pécheur revienne et se répand pour à restaurer naye azonga sa plan naye oyo ya bongisaka selon sa volonté uta akelaki mokili pe na biso ataki na kati. Donc voilà tout ça na 45 rue d'Élysée, église la volonté de Dieu et sika bongo to kangami na papa pasteur Francis Lola tolia ka bien de na loba kaka encore et encore ba maman volonté de Dieu mbote bande konyo sope na lingi pe na pesa papa nanga Israël na Kishasa église ACD nga na mwana chango bakitisanga bachanga mafuta ndenda chango papa Israël mbote bana chango na oya bana masina bana njili na oya mbalo penza na bino elongo to obina na album Corps de Christ. C'est bien être aux apôtres nous autres ça peut produire maman na biso place pe kaka mosali kaka za maman pasteur Carole oui maman Carole yende ko le produit au maxi bien-être so za na besoin nga obengi maman Eliane tout okozwa maximum traiter banzoto surtout pour na bo pile kiniki ba papa so papa mo ba papa so ke na mo échafaudage ki mo gardinage à télémie mususu pour mon abela mo diabète mon attention tout ça en tout cas maxi bien-être et ça na ba maladie et belé surtout pour na bo pile kiniki banzoto to le bela na nous manquons parce que mobuto banda ko lo baki o tumboli mobuto tumboli ba mama mwana nyonso so abotami aza déjà maman poto mona kaza na babi ko surtout ya biso baluba soko boti mona opesi ndo ya maman oza ntora ko beta ete ya ko ganga ko parce que on considéré comme un maman alors cela na ba jeune de 14 à 30 ans cela na ba jeune. Merci maman Eliane. Ngana kankali kamoko lobi o tumuli mobuto tumuli ba maman mais je m'aimerais dire à une sœur maman sœur to batumuli Yesu Yesu akota likamna Yesu akota likamba ba maman moi so lingo mi komisa échantillon akwanga moi so mingo komisa marchandise moi so lingo mi komisa registre de commerce moi so o lingi o perdre libala parce que comportement nous comprendre était non c'est pas ça faut pas perdre cet homme 18 ans, maman 13 ans, 14 ans, 12 ans. Au moins, moi si à solo, moi si à solo, au mobile si tu n'es pas prêt, n'ose pas. Voilà. Parce que tu vas faire n'importe quoi. Ouais. N'ose pas, ma soeur. Mais pourtant, tu peux. Voilà. C'est possible. Voilà. Tu peux arriver, ma soeur, ma fille. Tu peux arriver, c'est possible. Dans un moi si Priscilla, ayemba kapenanga, même Déborah pe ba ayemba kananga.
Nangina loba, banaona bazokola. Hier, j'ai appelé ma soeur, maman Minata, madame Mukuna. Nazo benga nepsenga biya ozo saniti na buto babe. Ah, naza na onta la Priscilla, ma fille elle a 23 ans, ma nièce. Nazo ta la Priscilla, azolamba fumba, azolamba pondu, namba makemba zo sala pour me mango église. J'ai commencé à rigoler. Abi nabi oh, ya après na vani ngabi abi oh, Priscilla ebolamba bien. Abi jour bobo ya qui oui, elle prépare parce que tout ça qu'on éduqué, bana baza éduqué. Alors ce qu'on s'occupe maman éduquer quitter. Au salon ndengeni. Non, ba musu baza maman za ko éduquer. Ali koyo kate. Non, il faut tout ça. Obéis, va chercher. Ne rentre pas dans ces mariages. Sois pas pressé de te marier si tu n'es pas prête. Tu vas regretter. Tu vas faire des enfants et tu resteras avec des poussettes. Ton mon est belé à ba poussette à ba cadeau. Poussette est comme un cadeau. C'est embêtant de se promener avec les enfants comme ça si tu n'es pas prête. Sache-le que si tu n'es pas prête pour te marier, comment aider cet homme-là? Comment soutenir cet homme-là? Comment rendre heureux cet homme-là? Comment servir cet homme-là? Mais tu vas souffrir. Parce que ça sera la déchirure. Vous allez vous séparer. Peut-être déjà, vous avez eu des enfants. Ou peut-être tu as déjà un enfant et ça ne va pas vous séparer. Alors, si tu commences, au commencement déjà, commence à te préparer. Commence à chercher des solutions. À l'église, moi, je peux te recommander qu'à l'église, là où il y a la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui te donne la vie. C'est la parole de Dieu qui t'éclaire dans tous les domaines que tu veux dans ta vie, ma fille. Hein, c'est la fille qu'on Oui, Mais je sais que Naomi, je sais que tu sais préparer. Hein. J'ai dit à maman, j'ai dit Naomi, regarde, la coupe là, je l'ai fait pour toi. Naomi, Nito, je t'aime beaucoup. Voilà. Donc, maman m'a dit, tu m'aimes beaucoup aussi, moi aussi, je t'aime. Je ne fais que te donner mon amour, l'amour que je porte de Jésus et je te le donne aussi. Donc, voilà, je voulais dire, le jeune fille... J'ai eu de plaintes, beaucoup de plaintes. Il y a des garçons qui m'appellent. Les filles, elles n'aiment pas prendre soin d'elles. Mais maman, il y a une fille qui ne sait même pas comment laver sa culotte. Comment elle va prendre soin de son mari? Une fille, quand elle t'approche comme ça, tu sens déjà les aisselles. Celle qui sent, qui pue. Nous, comment on maintient? On a quand même, nous sommes dans les quarantaines. Mais attends, on se maintient bien. Oui. Alors, tu ne sais pas, tu sais seulement t'entretenir. Alors, non, elle ne sait même pas s'entretenir. Non, tu ne sais même pas t'entretenir. Non, pas du tout. Mais comment tu vas t'occuper de ça? Si quelqu'un sent déjà les incels là, ça va pas. Ça veut dire qu'elle ne sait pas s'entretenir. La bouche. Non. Tu prends le chewing-gum. 2 minutes. Mais attention. Il y en a qui ne supportent même pas le chewing-gum. Non, mais cet homme-là, tu vas aller dans la chambre, en cachette. Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il va trouver dedans? Laisse-nous un peu. Les filles qui ne savent même pas laver les culottes. Tu sais, quand tu gênes, donne ta vie à Jésus. Donne ta jeunesse à Jésus. Tu sauras, parce que quand tu réussis seulement à faire rentrer tes pieds à l'église, à connaître Jésus, chercher à vivre dans cette vie-là que Jésus t'a donnée, que Jésus t'attend. Jésus est passé à la croix de Golgotha pour toi, jeune fille. Surtout, commence à préparer ta vie quand tu es jeune. C'est de là, quand tu trouves seulement Jésus dans ta vie, le reste est facile, ma fille. C'est une femme qui rend son mari heureux. C'est une femme qui montre la joie parce que quand on te voit, normalement aussi quand on voit la femme, on voit son mari. Moi, je peux donner un exemple. Quand j'étais encore, quelque part, première maison, il y a des gens derrière un grand homme se cache une femme. Voilà. Une femme. Mais si il y a une femme qui n'est pas femme, qui ne se voit pas que je suis femme, ou je peux, si tu vois que tu n'es pas femme, tu peux devenir femme, fais des efforts. Ce n'est pas aussi de leur faute. Hein. Si vraiment, parlons bien, parlons la vérité. Moi, je peux dire que ce n'est pas de leur faute. C'est l'ignorance. Tu sais, l'ignorance. Au XXIe siècle, l'ignorance, avec l'Internet, mais Satan, avec tout ce qui se passe à ce moment, ce n'est pas l'ignorance, c'est le manque de volonté, moi je peux dire. Tu sais, la Bible nous dit, il y a des gens qui voient, qui regardent, mais ils ne voient pas. Ils sont là comme s'ils entendent, mais ils ne comprennent rien. C'est l'ignorance. Moi, je dirais c'est l'ignorance. Verso ya encore yango tangaki. Moi c'est malonga tozo pousa nango moi muke. Moi c'est malonga oleki mayaka na talo. Maman, jeune fille, maman moi c'est oleki dioro to tiaka na to papa wana na ba obiloko no sotali na motuya. Moi c'est yosoko zate mobile oza bien te. Moi c'est ce que zate l'homme est faible. Moi c'est ce zate mobile ko yenga na tambola. Mais
Suka yeza faut essayer repos. Moi, c'est une comprendre que la femme se sous-estime parce que azoï baba source na place à où tate. Moi, ça zo comme yébate parce que ça peine moto azoï ça été. Azo que ne ka ba que tu es béni, à éviter que non nzambe a pas mona biso na yesu de l'éternité. Donc voilà, moi ça zoï ba moto été par manque de connaissance, par l'ignorance, voilà. Mais tozoï ça base sur nos besoins d'ignorance, et ça faut na binote. Boya na yesu ba vina. Dans ba église ba itonga botuna ba kambi na bino, ba lukela bino Bible ya lingala. Na yaka na ba Bible ya lingala na utaka na ngoki sasa. Maintenant non yetu sito lobaki na faux momi. Et ça beauté ta, et ça mascarade. Non? Et ça bizarreli. Azo luka moi c'est mayaka. Oh, c'est qui? On est balba kaba misusu bazana na bazana kingo kingo bazana kingo kitoko mema mayaka ezate. Alors to kiti susu na verset de balobi mobali na ye atiaka motema epai na ye. Moi si mobali azotia motema pa na yo. Nzambalobi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Journée de la femme, femme sache que dans mobile la zotia moté ma pana. Yo so que comme si mobile na shida. Et tali yo. Muto zo shida tant so mobile na oye wana. Mibal batala caractère ya mwasi. Mama bongisa bizaleli. Mais bizaleli ya malamu ezaka na nzela liloba. Yo zo luko bala. Est-ce que kolina yesu? Po bongisa caractère na yo. Est-ce que yebi liba les ani? Liba eza bisengota? Liba les ale o et les bas. Donc ici tout ça quand moi ça malonga na proverbe 30 verset. Tu peux pas que tant au côté na kati libala makambo pasi et bandi. Mami Liane, tout tanga na proverbe 31. Oui. Tout tanga na proverbe 31. Oui. Donc voilà. Tout ça na proverbe 31, excusez-moi, je rectifie. Tout ça na proverbe 31. Donc tout ça qui sous na verset 11, mobali na ye atiaka motema epai na ye azangi saka kozwa bomengo ti. Mwasi yango asepelisaka ye akoyokisa ye pasite na bomoi na ye mobimba. Bon soto ke sous na côté mususu alamukaka liboso. Donc, la femme là se lève le matin. Le matin. Elle se réveille très tôt pendant bon ça. C'est comme ça que ça le lengue ya moi si ya malamu. Ngata unayaka poto mama Hélène na lobaka, ngana e poto na ba âge ya donc na koto ko sa majorité, na koto ko ma majeur, ba 19 ans donc 20 ans na komi na poto. Ba 20 ans déjà donc 19 ans na ko sa ba 20 ans à na poto. Mais j'étais avec ma grande sœur. Si je suis propre aujourd'hui, c'est maman Minata, madame Mukuna. Na souvent na e peneza que non boité basani ko la salité. Ton message dans votre col parce que j'ai accepté cette discipline là, j'ai accepté ces conseils là, même pas na biso na kishasa. Maman biso zaki so ozo kombola te mais so ezatu no kombola ta kombola zui olingola la pendo kuti na mai na fulu wana likolo mbetu na voilà. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais les filles d'aujourd'hui ce n'est pas ça. Les mamans d'aujourd'hui, maman zoela ka otiaka belo, maman zoela que somba maquillage, maman zoela ka olata la mani ni dimanche. Mais non, si tu n'arrives pas à ranger ta maison, pourquoi tu vas à l'église? Tu vas faire quoi à l'église? Tu vas faire quoi à l'église? Parce que quand chez toi, tu n'arrives pas, tu n'arrives pas à s'occuper de ton mari, de tes enfants, tu n'arrives pas à ça le rôle moi c'est madame. Cette femme-là se lève le matin, très tôt le matin. Continuer quand on a proverbe 31. Nous sommes à na maman Tomé Lingi. Nga ba maman na lela bino na linga bino mingi ba maman parce que maman soka koti likambo esili. Bozo mona ba basi, tu sais même na ministère ya Jésus notre sauveur et Seigneur, tant un kolo qui na se awa ba maman de basimba e ministère wana ba soutenir maman yeso ebiti na maman toloba ki liboso awa ke non na feta kana yeso abimi do maman muto abese ki sala a commandé nzambe abise sala abisi pe bango faites ce que vous yeso ko tebse ki femme qui est-il entre toi et moi femme et puis toute la suite que tala bokonzo nzamba zo banatango a condamnation. Alors bien na moi si okonia ta moto ya nyoka mais c'est lui là il te maudira les talons à cause soi yo mais moi ça a pouvoir c'est la pouvoir na yo moi si ça là mais ko ça là on a ndenge ya mabete ko ça là on ya ndenge comme registre de commerce c'était au comme au trafic comme un arrangement comme B comme insolente parce que tu as du pouvoir ce n'est pas ça kaka to boy parce que mbongo à côté kan zote za mbongo makila mbongo alisuma parce que nzamba za besoin makila makila na yo makila ayaki opesa makila pona yo bika yo sikozo kamata nzoto wana okomote kango ozolesa batu mbongo alibabe mbongo alisuma oza na mbongo te nga na comprendre yo ezaka ka Yesu tango ayaki
koti na mwasi Satan alingi na mwasi te parce que tant atali basali moto oyo balekisi na valeur koleka ye laisser faire Satan akita yango wana linga ne mwasi te alors tant alinga mwasi te azwaka arme moko akotaka nango nde nalobaki eza mobali mais mobali siko tozolobela kotona te lelo tozolobela mwasi femme sage bâtit sa maison soit cette femme là de Proverbe 31. Même si on ne finit pas, on ne continue pas, vous savez, avec Maman Eliane, hein, c'est comme ça, c'est l'ambiance de l'émission, afin que tout se pela nabiso, tout se pela kabola nabiso, bota la biso. Donc voilà, ce qui peut te cober tamabaku, bolimbisa biso, tuzaka mais ngana lobake, c'est poussé par le Saint-Esprit de nazo bamaloba na nzambe. Donc esika tobungi, esika tozo kende kamwa, moi kosenga mamo bolimbisa ezaka wana biso nous connaissons tous en partie donc voilà c'est ça donc on te dit to ba continuer kotama so na kitina verset 20 il y a Proverbe 31 ezolo na biso ke akabelaka bato ba kelela asalisaka bato ya mawa moi ça malam akabela bato ba kelela Jésus nous recommande d'aller voir les gens dans les hôpitaux d'aller voir les gens dans des prisons baso bakabaka basta ila kabato bakela parce que nzamba za bato nzambe ya mawa nzamba bato bakela nzamba bato balelaka na moni ozolela sœur moi si ozaka libanda ozoluka ozozoa te ozana ba problème ozana makambo abana na hôpital ozo comprendre te ozokoka te mobala sundola na bana ozokoka éducation abana te bwaka misu na ekoloso landa Yesu, mon avis n'a changé. Je te dis la vérité, c'est la vérité. Jésus est vivant, il a besoin de toi. Amen. Jésus est vivant, Jésus te cherche. Boya bato amikumba bato bolemba, solution ezali, solution ezabolemba te bo se sous-estimé te bo boa kanzo tote, o na boa kanzo tote ma soeur, pardon. Na komba Yesu, biso tozwi lokumu ba dans ba valeur tout ezongi et vandi pendant la place donc beaucoup bato antana moi sabota donc to komi pendant ba Vierge Marie o pendant que mobali atanga zo bazo senge biloko lokola o nana botate na souhaiter on peut pas na yo na kombo na Yesu na prophétiser o bala mobali noaza ko se sous-estimer te o bota o kozwa nyoso lingi lipambo nyoso ezali mais na nzela na liboso cherche d'abord le royaume luka na Yesu Lukanzambe et le reste te sera donné par-dessus. Amen. Maman la kansi bato bola ni biso maman personnel merci na yebi ke malobo ko sepel sabato belé on va kotala ngo. Prochainement tu as l'émission. Tu as l'émission que tu peux jamais être ami avec ta belle-sœur. Au cause elle a jamais camarade na Semeki. Semeki donne lui sa place, il y a Semeki. À cause de la camarade na hote. L'émission est préparée prochainement beaucoup kango. Semeki à cause de la camarade na hote. Semeki à cause de la kola ndeko mais pas comme une amie. Ou pas comme un ami te c'est mieux qu'on respecte la ndenge ya ndeko je le quoi ndeko aza ya mobali toleki ya mobali okozo le quoi ndeko mais aza camarade na ote ko soane ba n'importe quoi parce que c'est mieux katika la kaka c'est meki ya na kose te mais moninga malamu ezaka Yesu ka Yesu masia soko yebise likambo ko bomba akotraita kolobate ko bate c'est mieux na ote kana kana yebise secret omi bominde Obiki c'est na to kana bien na bise omi bomi faut boyeba ko ça part des choses une belle sœur reste une belle sœur un beau frère reste un beau frère une amie reste une amie ça quand un souci pour peuple périr parce que le manque la connaissance tolinga bino mingi ngalinga bana bolingo moi aussi c'est l'amour donne pas besoin de bolingo la compassion pour ce peuple de Dieu Jésus a pleuré pour ce peuple ngala sera ka bolingo compassion wana ya lobi na kasi to lobi mingi to lobi mingi ba jeune lelo le mariage Agang omona mwasi mobali na ye azota ne télé atikini mobali akoti bibi o bongo elongi libala ngondi ce qui ovanda kana mobali le bobeta tama sona bino bolingo bozaka kotonga famille bakoma ndenge nini batongi na famille mobali sila nana ezana baso bambrasa pe mbala ba ezakele na yebi wapi na yebi ta ndire pa mawa bazongela ko eloko nazo kamwa ba jeune fille yango omona basi oli bovanda bosola moi lisolo bolingo na bino no ba bavanda betaka masola bato batongi na famille ya mwasi batongi famille bango mi mwasi na mobali ya batongi famille ya mwasi basisi ba koti kotonga ya mobali yoko masola babetaka. Parlez de l'amour, parlez de votre amour, parlez de votre avenir. Arrêtez de parler de n'importe quoi. Arrêtez de calomnier les autres, ce n'est pas bien. Tant que vous avez ma solo ya famille ne pas mobile na moment wana. Je vois qu'au fingo faut pas le baka finginga. T'as ouvert les chemins toi-même. Au fond les liens là.
tango yo moko zo betela mobile, tu sais moi ma mère elle est comme ça, tu sais moi mon père il m'a gassé ba ba français mo ba la bagana. Ah tu sais moi mon cousin là. Tango zo ba aza ko enregistrer. Mon colossal la faut pas bimi seli yango afingio. Oh, afinga kanga. Nana pesa kinzela finga. Yondo pesa kinzela finga. Mobile peut pareil. Tant que vous avez famille pas à moi c'est. Mukola ko manquer famille respect et outi n'est pas là. Il faut qu'on zala pose na bagarre de fou. Mutuna mutu e ba place na ye. Tu peux pas parler de ta mère et pas à mobile na yo. Ou yo pas le bad maka maman ne pas moi c'est na yo. Mais ce que respect c'est la ya ngwana. Wana vous approcher na émission. Wana pona ko sala ngona mama Rose wa ko boye biete. Nenga lo bagana ye. Nous allons parler sur le fiançailles. Le péché rentre. Ils en abanzela mi balé, ba porte mi balé ka péché kotaka. Les a par la bouche et par le sexe. Voilà. Alors pour aller là, quand to suki wana, na yebi ke boko sepena émission makasi, niki moka na yebi ke oko sepela na yo, na pesi bino kaka. Merci. Ne bandele émission la pesi déjà bambote, ndeka na lobaka ke God bless you, que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Mungu awabariki wa ndugu zangu, mimi nawapenda sana ni wa ndugu wangu. Wale bandugu wangu mnanipigia simu, mnaendelea kunipigia tu simu sababu mimi nawapenda sana. Nzamika lusaku muna. Yo peut on epsa ko pesa mambo na mino yeba kana wapi tena bolo. Bona ko pesa ngo grand père et moi epsa ngamo na ba pesa lango. Non mais attends, au moins me kambo kana pesa za kwa moi lingala. Si. Mais au pesi maman Angèle mbotete. Maman Angèle, merci. Maman j'aime ta osanga mikoloti. Moi te mikolo na changer luka ba bijou. Asali so ebele na zoloba, maman Angèle na loboko. Yaya moto, de gros bisous tala ba talent. Ba talent na tala ba talent na et bimi na ki mukolo. Maman Angèle, de gros bisous, ma Pauline, de gros bisous. Non, pe ça baninga nanga ya Facebook mbote o msu baba na répondre te si na répondre mais moi boki parce que mingi makambebe na répondre so na koti na zuiton parfois ceux qui nazali connecté na sala ande moi msala mingi anzela nzambe na nzela téléphone na linga bino mingi baninga nanga Facebook batonyo so bayebinga na pesi bangonyo stumbote na komona yesu biso zakara donc to vivre awa makamtu awa to sala ngonne na kitoko na kimia na bonzambe kaka kibonzambe ka na hypocrisie te hypocrisie de mabe esimba te zalaka ndengo na kimia zalaka yo kolatela no bilambe bibundeli ya Saul te po bunda na Goliath te zala yo Goliath avec l'onction zalaka yo moi si na lo bana moi prochaine émission nous allons parler sur le fiancé ndenge mama Rosa kiangata apomenta kibino to sama ba fiancé wana ndepenza ko fungola bino penza bato ba fiancé ko fungola bino penza poke bien pour aller l'autre cabane luana nzamba bibelechene bana betu pense bye bye, de gros bisous à mon oreille dans l'ombre fumukanda ba bisous et bye bye.